Bonjour. Je vais vous expliquer ce cas Ndeko au tu mon beauté ma beaucoup. Cas Ndeko est vraiment entre bango na bango. Vous comprenez? Nabi Masao to vane à tout pour venir na biso ya vane venir Pemba. Avant na venir Pemba. Ndengo yebele na misala ki kulu na bendeni. En tout cas maso vraiment na yebele na misala ki kulu na te. Na zo regretter na sens wana puisque na zo na kutika no bazo bunda na yende ki kulu na bo. Apanze na oni na mutubo. Bon, ce qui a panze bo eza ko à se défendre na façon ya ayeko kuta puisque bazo bunda. Entre ya zakina makasi c'est pour ça salia makamba boy. Mais ce nga na zo témoigner étant que keno na za agent ya service oyo. Yes, ce gars monani bo puisque ndenge Bible lo bageno, le malheur soit celui qui pêche. Donc ma be kuta na muta zo sande ma be. Il pas amu mabe. Oui, aza des amu mabe. Puisque à côté de ça mabe wan. Pour me la saki muta mabe talinga ya bundate. Pour me la saki muta mabe te mbele action elinga sala mabe. Ndenge expliquer biso yo ne muto tende mbali o maboko. O mona ba ona makamako za na ni ba wel penini. Bon, tu dis c'est manga avec nanda ko ya kolala. Bon, tema diakona la zini na biso, il y a moi désordre. Ba yo la musanga na pongi non, il y a des désordres déjà quelque part. Na komi na écoute justement Ndeko oyo na oyo basima na ndoto. Bon oyo c'est donc qu'on a quelque part à Wuti Musika. Il paraît à ça ce qui moi la Jamaïque de Tozo Kayango. J'aimerais bien que bébé qui est Jamaïque et Zalaka na Kingasani. Bon ailleurs que vous ne pensez à Wuti Musika. À Wuti on menace Ndeko oyo par hasard qu'ils ont menacé pas tata moi sinaye à menacer. Bon il paraît bimi c'est les gilets. Hier c'est en temps de défense. Er basima na bunda. Ndé au monde est commis bomé, minga le bezate parce que biso to samusana biso to agir personne du Kofi, to tsaki que justice ça samusana bango to semble la mutité, mais bango mi baye ba raison na bango oyo, baye bi bandaki ne parce que bandaki to zaya quitté, biso to yo tira maboko extra désolé zali.